Bonsoir, bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre votre maman Leki. Voilà, votre maman Leki est là. Et bah, joyeux Noël, tous en ambiance à Noël, Noël 2019. Voilà, toye ko souhaiter bino bah joyeux Noël, bah abonné na biso nyonso bah joyeux Noël, bah couple nyonso. Il y a live together, bah joyeux Noël na kati mabota na bino. Ba ope nyonso baza na liste bazozela ekoko kisama kaka bandeko na ngai ba joyeux Noël vraiment. Merci la confiance au bossi kopesa la danoise banda début à 2019 ti lelo en tout cas na sepeli yango na lobi na ko lexango boyete fona ya liboso na bino na ya vraiment ko souhaiter bino ba joyeux Noël vraiment ba joyeux Noël nanga ekei pepa ya ba pasteur ekei epa ya ba mamelo ba catholique nyonso ba joyeux Noël et puis to pesi ba joyeux Noël vraiment na ba famille nyonso tout vraiment oyo pe ba fetaka Noël po to ebike ba to ebele ba fetaka Noël te ba koma ko diaboliser yango vraiment bandeko nanga bon ezali ça dépend to koyi ko juger mutu te eza mutu na mutu azwaka likambu na ndenge na ye. Bandeko na ngai na kozabino temps ebelete ezata en fait c'est juste pour na ko souhaiter bino ka ba joyeux Noël pe ko pesa moi conseil muke concernant période oyo ya ba fête. En tout cas ngana ko pesa kaka expérience na ngai moko eza na bote ke ndenge vraiment na sepelaka lelo na ndenge ya biso ba danoise na kati ya Danemark na souhaiter bango ba Guyul Elsam d'abord Danemark ya Elskaya so ya Onskaya Gleyul. Voilà donc de tozawana eza fête vraiment na sepelaka na mingi tala kaka to komi na fin de l'année nzambe apateli biso nzambe apateli biso parce que biso ne to botami na mokili boye to yebi ke moi et pendant na janvier et soukara na décembre donc calendrier oyo biso to kuta na mokili yangwana moi biso to landa ba calendrier mususu calendrier spirituel calendrier soki ndenge nini te calendrier biso to landa yango yo et puis to mona ke chaque année to zape ko kola et puis soki pe ba ozo kola wana à chaque année au mona pe ke soki pe ba âge ne zo kende o lobi 50 ans 60 ans 70 ans donc ndenge pe zo kende zo mona ke nzoto pe ezo changer. Cela veut dire que biso ndenge ça wana to ko changer calendrier te. Bon ngai vraiment na web sabino expérience na ngai moko tala kaka to ko sala pe banda janvier ti décembre au pesi mutu cadeau te. Dans susu bana au sommet bon ka blo moi mike na anniversaire. Alors pour na ngai fête ya Noël ezalaka fête pour les enfants, fête ya famille. Tant on a le famille ezali famille restreinte. Papa, maman, na bana, eza vraiment on a sepela kena se a sapin bandeko nanga neti bozo mona boye ba cadeau yango yo to ko fungola lelo ba cadeau ebele vraiment bandeko nanga koti tikuna na se bana ba ko sepela ezali fête ya bana ezali fête ya ba parents bon to sala kango chaque année vraiment to sala ka nyonso to bomba mombongo à côté pona na Noël bana vraiment ba sepela ezali amour oyo biso to laksara bana et puis to yebi ke amour wana un jour to zo loan à quelque chose donc ezali quoi to koti sa bana nyongo un jour so to koli bana na biso ba robwaka biso te ba loba vraiment ba parents na biso banda ko sepelisa biso mokolo Noël et puis bango pe ba ko zwa tradition na ba ko pesa on pe pas bana na bango moni en tout cas eza tradition moko ya bien alors donc yo soki lelo par exemple au boya na Noël ou bien par exemple bandeko na biso ya otolora ba musulman bango Noël les a raté mais ezaka kake meka ko pesa bana ta cadeau meka ko pesa mobali na yo cadeau meka ko loba na mobali no ke je t'aime surtout ba nouveau couple bandeko nanga oyo nyonso ba live together et pesi bo sanate ya ko pesa moi chérie moi cadeau moi bisou ata bozana ba pays musika benga muninga souhaiter ba joyeux Noël ya mwana ngana yebi boso na bino juste na souhaiter bino ba joyeux Noël pe na yebisa bino ndenge nini ngai elekelaka na kati ya libota na ngai sikonde toza wana ndeko na ngai o azosunga na kamera
table na biso pe yango wana meka ko filmer ka muke mamnene mingi te juste ba mona ndenge nini tozo bongisa yango pona to lia sikoyo to sepela après ko lia to fungola ba cadeau to tia musique ya Noël to sepela to yambana pe to kumisa nzambe parce que ebele to zalaki na bango ba komi na mukolo ya lelo te nzambe asili kozwa molimo na bango bamsu baza na bambeti hôpital bamsu baza isolé baza na solitude baza na mutu te bon tangu yo zwi chance nzambe apesi yo mwa famille apesi yo mwa batu profiter na période oyo o souhaiter bango ba vœu ya longévité ba vœu ya ba vœu vraiment ya kimia donc souhaiter moninga kozala motema makasi te kozala manfute parce que en tout cas to boité baso te ya biso makambo ebele ba te ya biso ezo sala ke au lieu tozala nesengo tozo koma na mawa parce que l'église musu ba pekisi Noël l'église musu ba bi Noël eza mabe eza abomination eza bien te batu baso fetango te bon siko ko sepela mu colonie ndeko nango sepela mu colonie ba pekisa biso ba bar tokende esute ba pekisi biso ba musique ya mokili toyoka ka susute lelo bakomi ko pekisa biso Noël o ezali fete ya ba diabolo bon o juste na mokili toyaka ka pona tozaka na mawa toko sepelaka te bandeko nanga soki yo moni ke yo okobenga ngo Noël te ata boyino ko tia sapin ndenge la ndalo sa chebo okoki na yo pe foni ba minda na sapin zo pela bientôt okoki na yo pe ko sa ndenge nini c'est ça voilà okoki na yo pe ko sala ke otieno sapin te mais osombi quand même ba cadeau pona mobali na yo pona bana na yo ngala danoise na sala boy pona bana nga ba sepela na sombaka ba cadeau ezaka deux catégories nazala ba cadeau na benga ba cadeau surprise o ezake bana ba yebite nazapela ba cadeau oyo ke bana bango mo basali liste donc moi na nyoso asali liste aponi bloc ata 5 ata 10 asali yango selon priorité na ye ali ngai pe natali na liste na ye na ponita musu moko bien mibale selon possibilité de nzamba opambola après na zupe na sobisko cadeau moko surprise o ezaki eza hors liste na ye mais na yebi ke eza besoin moko asepelaka nango iko sapela musu abosani ko tyango na liste na ye ndenge moko pe mobali nanga pe akotunanga na Noël awa olingi nini na ko présenter pe moi 5 mai eza pete ke to senga ba bloko mo o yebi ke mobali nao aganyaka na ye muke yo liko senga te ezaka bloko moko symbolique pona bana nde to sepelisa bango mais pona biso ba mikolo c'est juste symbolique eza wana esalaka bien et puis apprendre pe bana ba mo pe ba soba ba cadeau pona ba parents bano nanu baza bana mike okozwa pe opesie mwambongo bakena na mutu moko boye soit oya mobali akena papa basombi pe asombela bi papa na somba mama cadeau mama yebite mais papa ko yeba soit oya basi bakena mama basombe papa cadeau donc faut bana déjà à partir ya bana mike baba na déjà ko pesa ba cadeau ba yeba ko zela te ke yote mwana yemo kasala mbongo ne te ka mbongo ba pesa ka bana ezala pe mbongo na bango ozwi pe opesi bana ba ke basombi pe ba cadeau pona mno ba parents. Donc, et ça, le ko apprendre, moi, non, ndengeni bakabaka. Vraiment, bandeko nangai, c'était juste wana, na komi nanga na suka, na lingi bino mingi, ba joye Noël sous eska. Bisu bino mo boye bitoza na se sous les baoba, moi kopati, kopa café, vin blanc, vin rouge, et ça la tokos na nga mukete. Cameraman please kokata te, na tele maintenant mo muke, na zwa moi vin rouge nangai. Et que ça là bien, voilà. Moi, vert rouge, tombe la à sous les baobas. Pona, kosepela, mande konangai, et loko tobengi, no, joyeux Noël. Voilà, joyeux Noël, kopati, kopa café, et ça là bien. Ta casse la dernière bouquette, moi, vert rouge, ça dépend de l'okonine okolia. Merci. Botika la malam, na lingi binomi, ba love. Bye bye.